libala e tuna sango mama oh tuna sango la famille bo continuer na koyemba kandenge ezalaka ngana yebi na ngaka parti oyo libala o tuna sango mama oh tuna sango balobi tuna sango libala bandeko na ngai eza ya kobeba tokota matière ici ekoti la famille tokota na système moko ya kitoko tokota na pete nyonso tokota na kitoko nyonso tokota matière eke ezongi la famille kande tolobaka soki matière ekoti moyen to ya koboya yango ezate moyen pe toloba non ezate moyen pe toloba te ke non tokosala te ezate musala na biso ezalaka kaka matière ekoti tosali musala matière ekoti tosali na système moko ya kitoko penza. Mama Mae 2024 GAVCARE to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to zali na solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné GAVCARE ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na GAVCARE bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 GAVCARE solution ya santé na yo. Voilà, GAVCARE aye penza na makambo ya kitoko, GAVCARE aye penza na ba solution ya kilikili, GAVCARE aye penza na ba solution ya kafu, GAVCARE aye penza na makambo moko ya bien. La famille, yo oza na posa okonda omonaka ke non nzoto no ezo ya kamunene oza na posa okonda na GAVCARE nde place ba solution ya kilikili pe ya kafu ezali. GAVCARE aza wana po na ba papa, GAVCARE aza wana po na ba mama, po na bilengi, donc po na mutu nyonso kwa kande tolobaka na système moko ya bien. Voilà la famille, lelo toye na ye moko comédien na biso ya tongo. Mama na biso ya kitoko, mama na biso oyo asenkarnaka penza kitoko, mama na biso oyo anipesaka respect. Lelo oyo toye na mama Leya Ndaya. Mama Leya Ndaya la famille. Ngana linga toujours obeta masolo mama Leya Ndaya. Tango obeta penza masolo ozo sentir que non, oui. Na olobe la penza star moko ya kitoko, star moko ya bien, star moko anipesaka respect. Toyeki komona dot ya mama Leya Ndaya et puis après dot bino moko boyebi nini le kaka makam nini elobami makam nini ezosala makam nini eye kobenda Etoile Ines TV mbangu aya kosala émission. Avant na kota kuna la famille et kozala malamu mingi na pesa bino nanu bambote. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Etoile Ines TV. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na balandi nyonso ya sika. O nyonso bazui penza libaku ya kolanda biso. Toye kopesa bino ba bonjour kandenge
En tout cas, si c'est la toute première fois, il y a que visiter chaîne Abisso, chaîne Moko Kitoko, chaîne Yaba analyse, somme, chaîne Moko Yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso olandaka Etoile Nest TV zwa penza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu kobosana pete kolia nga nasepelaka toujours to nalingaka chaque fois que na osala émission batu mosusu pe baolia donc lia na système moko surtout ya kitoko mingi makasi. Voilà la famille lelo toye na mama Léa Ndaya kande na lobaka toujours et encore dans la vie mutu na mutu azalaka na jour na ye mutu na mutu azalaka na ngonga na ye mutu na mutu azalaka na tangu na ye mais lelo oyo batu mosusu bazo kota na bénédiction na bango te pourquoi parce que bango batie na mutu kenon tellement que mutu na mutu azalaka na tangu na ye mutu na mutu azalaka na ngonga na ye na sala nanu kindumba na tambola na binaka na lataka soki ndenge nini ka ndenge bauti kobala mama Léa nga pe bakobala nga kabongo yango batu mosusu batiaka na mutu yango omona batu mosusu ti 70 ans azokota kananda kwa libala te. Pourquoi? Parce que atia na mutu ke na mama Léa bayaki kobala ye na 50 ans nga pe na obala na 50 ans. Bandeko biso nyonso tomona comportement ya mama Léa. Mama Léa aza mama moko amipesaka respect pas possible. Mama Léa tomona yete na makambo te kenon yango ba video ya mama Léa bimi yango mobali moko boye songolo pakata ya mama Léa tomona yete. Congolais, Congolaises, partout aux alikotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Ba mapango ya koteka yango yo ozana posa osombela bana na yo lupango c'est le moment. Ngana lobaka toujours kozela te jour okokufa pour que olobate ke non na musala nanga bambongo a pension o babandi otiela nga na musala tango ba ofuta nde bana nanga ba osombaka lupango bambongo wana la plupart ya batu o baliaka ngo ezalaka ba famille. Alors papa aussi longtemps que ozana bomoi ezala malamu mingi sombela bana na yo lupango $350 ya pamba bana na yo bazana place oyo bakoti kovanda ta soki lelo ozate quand même bana na yo bakoyeba keno ndenge eza boye papa na biso atikela biso lupango na système moko ya kitoko. Voilà tozonga na makambo na biso tozonga ka ndenge ezalaka tobeta masolo na biso oyo tobeta lelo bandeko nanga na système moko ya bien tobeta masolo ya mama na biso mama Léa Ndaya. Mama Léa Ndaya bauti kobala ye dots bandeko nanga moi Etoile Nest TV na mona video na miso na ngai
ndenge baopesa basapato, ndenge baopesa bamaputa, ndenge bazopesa mbongo, ndenge baopesa babidon ya huile, makam nyonso basengi ba costume a papa nyonso tu. Mama Leya mobali na ye afuta tout. O tolobaka penza tout la famille na système moko ya bien. Lelo oyo Mama Leya a commis femme mariée, légalement mariée. Bande konanga e osala esengo ya makasi. Soki lelo to komi kotala na ba comédienne na biso. Ba jeune lelo ba komi kobala bango. Ba mama na biso pe o baza ya kokola ba komi pe kobala bango bande konanga e osala esengo. Et au sala penza esengo makasi to mona ki libala mama na biso de la paix. Il y avait tant de gens baloba ki oh libala ngo to komona. Libala wana ko vanda te ti lelo mama de la paix azana ndako libala. À chaque fois que to mona ka mama de la paix, au mona elle est toujours heureuse. Lelo o to ko mona pe mama Leya ndaya. Kane baloba ka les paniers sur qui encore. Oui, c'est vrai, le panier sur qui encore. Lelo baye ko bala mama Leya ndaya. Ezate ke non mama Leya ndaya kendo kota na ndango anganga moko boye mama Leya sala boye te. Bande konanga. To yeba kande nini ya kotambola. Mama Leya ndaya oyo a part ba film et puis ce que totali ba film mama Leya ndaya jouaka. Ami pesa ka respect. O mona ta elateli na ye mama oyo o mona ba film beleka ba maputa. Et on a kisaka que non aza mama moko aza na maturité, aza mama moko azomitia déjà na place que non a si na koli. Nzoto eza lisusu ya bana mikete o na kobando tia kalibanda. Mama moko abando mi pesa respect, rôle nyonso ba ko pesa ye. O mona ta so ke za rôle moko ya muto matata, grande sœur moko ya matata, petite sœur moko ya matata. O mona façon na ya kolata, voilà ta moi pantalon na ya jean. Alati mwa blouse na ye ya kitoko. Omona teke non alata ba body biloko moko serré kanga yete. Alata biloko moko zo tikela ye espace. Ya kopesa ye penza respect. Omona mama Leya ndaya teke non yango ba benga ki na interview moko boye alobaki boye finga ki boye jamais. Ndenge toza boye toyebike mama Leya ndaya za pe na batu mosusu basolola te. Mais to mona yete ko ya ko sambusa baninga te. Avant na kwa na ye asala musala après musala zongi ndako. Mais lelo oyo discipline oya ni pesa na vie. E ko sala nini e ko futa. Lelo oyo ba ye ko honore ye. Lelo oyo ba ye ko bala ye. Yango ete ya pe ba mama na biso mosusu o nanu ba balite. Tolobi ko mentionner ba kombo te. Eza na ba âge mosusu bande konanga ngana lobaka toujours. Eza na ba âge mosusu mwana mwasi soki peut-être nanu balite. Tu es dans les vingtaines, bah 22 ans, ti okota 30. Moi la telina yo kozalaka kanala kisanyonso. Mais tu as commis déjà dans les 30 ans, dans les trentaines. Déjà et la telina yo il faut e bandara déjà ko changer. Soko bando la kisanyonso, sikoyo bandara ko bombaka. Ezalaka bongo ozala marié te na âge wana déjà ozokola. Tango zo kota dans les quarantaines, wana kutu kolobate biloko e bando kanga yo lisusu kolata kango te. Lataka biloko moko kotikela yo espace ya makasi. Olati penza kande to bando mona ba mama Leya kande to mona ka ba belvi balata ka to mona ka bande konanga batu o balata ka kitoko bazai bele. Moi eloko moko e opesa yo penza respect ya makasi. Tango kota dans les 50 kutu n'en parlons même pas. Okomi na yo mama ya maputa. Muke ozo na maputa na yo olati. Mwa ba robe na yo maputa, mwa ba maputa na yo ba bengi yo na dot boy. Oyebike na zana 50 lataka maputa. E osala pasi pe ma omona mama 50 ans. Ba bengi ye na dot. Ya mwana nkasi na ye to ba bengi ye na dot ya mwana na bango. Omona mama wana 50 ye wana na pantalon ya jean lati. Ake kuna maquillage matakita. O luka nini? Bo luka nini ba mama? S'il vous plaît, yango ngana lobaka ba biloko kwa bongo, biso to profita pona koya ko pesa mateya. Batu mosusu peut-être ozwa occasion to opportunité te. Ya kobala na kibomwana te. Peut-être bénédiction na yo ya mariage. Eza tango kokola, sikoyo soki yo moko koyeba te ndenge nini ya kobatela ngo te. Yango bomona batu ebele, ti nandenga kokufaka akobala kate.
Pourquoi? Parce que yo moko ozo kimisa chance na yo à libala. Yo moko ozo kimisa ngo sans le savoir. Batu mosusu omona soki akoti ba interview bilobela moko boye. Omona ba pesi rôle moko boye, jouer ka rôle ba pesi yo. Omona bibina bina moko boye, mosusu na mituna kana lobi ba mama na biso a théâtre za la kanine. Kande ba yeko bala mama Léa ya côté ya baninga. Ya penza côté ya ba mama na biso mosusu o nanu babalite ba comédien na biso o nanu babalite. Ezalaka ba comédienne te ezala pe bandeko na biso mosusu de partout au bolandaka Étoile Nines TV. Ya pe côté ya kabino. Ya pe côté ya kabino la famille. Libala oyo ekipaka lisusu acheter que non ozala jende bakobala ozala mukolo. Donc occupé kaka ndenge yo moko bando tambola, ndenge yo moko kozala. Ngana lobaka toujours et encore respect ya mwasi ezalaka nde na ndako ya libala. O mata o kita. Ata soki lelo oza na bambongo na yo, oza na ba entreprise na yo, osala mbongo, lelo ou oyo bien sûr olobaki non, naza na besoin mobali te, mais ekomaka na âge moko, tango okoma dans les 60 ans. Oza na besoin ya mutu na pokwa boye bovandi bobeta masolo, ezalaka bongo. Siko soki yo babala kite nde âge wana okoluka copain, e ozala pasi pe mawa. Yango ezalaka toujours malamu kande tomoni mama na biso mama Léa Ndaya abali bongo tango okotisa ba 60 ayebike na ndaku nanga naza na mutu nanga soki na silisi musala tokovanda na biso tobetaka masolo. Non, sincère félicitations surtout na mama Léa Ndaya boende tolingaka. En tout cas awo eza penza exemple moko ya munene. Ya munene surtout pour na biso ba congolais, surtout pour na communauté na biso, surtout pour na ba comédien. Ebele ya batu bafinga ba comédien bandumba, bafinga ba comédien ba kombo nyonso, mais soki lelo tokomi komona ba comédien mosusu na ba comédienne mosusu ba komi ko bala bongo. En tout cas osala penza fierté ya makasi, courage, félicitations. Prière ya Étoile Nines TV eza que Nzambe alola abomba yo, Nzambe alola azala toujours elongo na yo na libala na yo na mobali na yo bo vivre penza bisengo, bisengo surtout ekota kandenge yebi tala kaka mama na biso de la paix depuis abala makamna ye ekota ka internet te makamna ye etikala kana ndaku. Donc yope kota kana nzela wana toyebi ke sagesse to maturité et dépendra kana acheter Congolais, Congolaises, partout ozali kota la biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.